angofrance.com. Bonjour à tous. Donc, il y a l'équipe vraiment, on appelle ça programme. Na programme Yamatanga, na ya repatriement, ya corps, ya ser na biso, auti kotika biso, Mama Pauline Nzongo, Mama ministre, que son âme repose en paix. Donc, programme, ils a vraiment, bande qu'on a biso, baza chargé pour la cause corps, pour la kokende cause corps, ya ser na biso, Mama Pauline Nzongo, Mama ministre, denga kufaki na Chine, bakokende samedi matin, bakokoma la Chine dimanche. Donc, bakozonga la corps, ya ser na biso Mama Pauline Nzongo, ministre à Château Rouge, jeudi, le 29 décembre 2016. Donc, je répète, bandeko s'en charger pour la kokini kozwa corps ya ser na biso aute kotika biso Mama Pauline Nzongo, Mama ministre, bakokende lobi samedi le 24 décembre, bakozonga la corps ya ser na biso Mama Pauline Nzongo, jeudi le 29 décembre 2016. À partir corps ekoya jeudi, toko informer bino jour na date oyo tokokende kotala ser ya tokende kotala corps ya ser na biso Mama Pauline Nzongo, Mama ministre. Tokopesa bino date na jour oyo tokende ko rendre hommage na église. Tokopesa bino jour na date oyo tokokende ko rendre dernier hommage na Lilita. Pona matanga biso tozwaki sal pardon pona mardi tosukisa jeudi. Lelo vendredi matanga ezate. Je répète, lelo vendredi matanga ezate. Matanga ekobanda samedi le 24 décembre 2016, ti corps ya ser na biso Mama Pauline Nzongo ekozonga jeudi. Na remercier ba Mama Château Rouge, ba mi ba proche o nyoso ba financer ba moyen na bango pour matanga et continuer du samedi jusqu'à corps ya ma sœur outi kotika biso Mama Pauline Nzongo, que son âme repose à paix, corps nae ekoya. Je remercie bande konyoso o ba contribuer na biso na mawa dès le début tozwaki nouvelle ti nangonga o. Na remercier bande konyoso o ba contribuer na kobenga biso pour na kokabola mawa na famille Nzongo. Na remercier bande konyoso pe bakomi bozokoma na réseaux sociaux pour na ko rendre famille Nzongo vraiment ba hommage. Merci na moni vraiment bolingo oyo bolakisi, bolingo o bozaki nango na ma sœur Mama Pauline Nzongo, Mama ministre. Na moni vraiment bolingo o bolakisi dès le début matanga tozaki na ndako mama ti toaki na salle, bolakisi vraiment bozana bolingo na biso na famille Nzongo. Na remercier mon ami Zéphirin Moulenvo na ba déplacement au Sali dès le début tozwaki nouvelle on se permettre qu'on soit arrêt du travail pour 4 jours pour assister au Kabola Mawa Yamatanga Yaminayo Didier Nzongo Nzamba Pambulayo. Merci bande konanga na o nyoso bozo sala pour to Kabola Mawa ya Mama Pauline Nzongo, Mama ministre, que son âme repose en paix. Merci. angofrance.com.